Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 la grande famille des BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir. Et si que les hommes et les binos partout dans le monde, la grande famille, j'espère que nous vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, Tokos. Voilà, Kota, aimer, partager. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi. Famille Libota, shalom. Shalom, 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 shalom. Focus toujours. Les péchalov, nous avons besoin de bino, bo se manifester dans les commentaires. Les péchalov, on est ensemble, non? Bo commenter, bo se manifester dans les commentaires et ça l'anga vraiment bien. Voilà, tokepe na ba dinachou, on est ensemble. Voilà, la grande famille, bo aimer nan bo partager parce que yakoloba eza. Yakoloba eza, yakoloba eza. Bandeko, titre na biso bomoni, bomoni non? Photo ya miniature pe bomoni. Soi-disant Eric. O biso nyonso nga kutu na yeba ki kaka tango ayaki ko salir be nani ko tango ayaki ko salir nani la Supreme Mobutu. Ersil Pechanga, Black Line, des gros bisous esikoza. Ya. Nde place nga na yeba na nga yete. Voilà. A sali sortie médiatique J'espère que ça na bande comme sous pe walandi. Bande boyebi ke non sur les réseaux sociaux bat lokwa biso ba maman BBC. Tobe la mutu. Tobe la mutu pourquoi? Parce que ça fait très mal de voir comment est-ce que les gens réfléchissent ou encore comment est-ce que les gens bazo agir na ba problème o ezo sur les réseaux sociaux, batu bazo kende nango na injustice, batu bazo kende nango na ndenge moko ya bien te. Alors famille Libota, touti kota la film na biso ya couple croisé. Touti kota la 10e épisode. Alors tomoni ndenge leki Kenny bazongani na Dacosta, Daeli pe na ngambu na bazongani na Vini. Batu o ba separaki couple na mibale eza banani eza ba mama Bokilo. Mama ya Vini koto yosaki Aziza. Yep, belle vie penza za na ba inspiration Siko bota la niveau. Aziza aza mama Mobokoli ya nani ya Vini, marâtre. Oh Kenya banai toujours ko rappeler. Belle vie qui n'a pas biso lo lenge penza ni ekese. To kesiko na ngambu ya Dacosta, oya bomaki libala nena Kenya ezaki pe kaka mama na enani. Mama Annie, je crois na lobango na premier épisode déjà na flashé ka na ba promotion na nga na salaka. Na lobaki bandeko ezalaka bien te oba nani ndeko mobali ozo bala mwasi, ovanisa mwasi nona mama na yo. Boko enjoy mariage wana te. Boko enjoy te. Et voilà bomoni nani Vini na part na e malgré bengana ki Kenny a reconnaître que non maman nanga Aziza za maman mabe. Ce qui lelo nazo kuta na ba problème na mariage nanga c'est ma mère. O ye moko ebiso ke yango olingo ozala ka mwasi nanga butu. Nanga mupe ya Dacosta memema ayebisi maman na e maman ani na sombele déjà flat. Ozala 5e niveau. Kenny na kuna parce que maman Ania linga se défendre que non lingelo ba que non ngande na zo bomelo mabala abi oui certes ça yo bomoni que non bopesinga raison ko ba que non bana mibali o bolanda kanga yao o nan pa balite please ko vanisa mwasi no na mama na yote na ndenge ya mabeto ko kipe na musika lelo ba mabale belé zo kuta na ba problème so mobali akoti na ndako libala amemi mama na ye e makambo eza bandeko. Eza pe kaka révélation au Belvia memeli biso. Mais balobi exception ezanga kate. Eza ba mama Bokilo mususu ya bien. Exception ezanga kate. Ah oui.
Alors toke na ngambu siko ya Davina bandeko. Davina oyo Davina ko sambwa na band oyo aza ya décor ako sambwa kitoko. Davina ko sambwa na nzela ya décor ako sambwa jusqu'à tel point ako perdre na Patrick na Ada. Sylvie pe jusque là azana kimia te bandeko balandaka mbanda tina ndaku na ye. Bandeko. Balandaka mbanda na ndaku na ye okoti eza déjà violence à domicile. Mutu neti nga mama BBC bandeko na sekisa bino. Mutu alandinga bongo na kati ya ndaku na nga. Na ochofele ema ya moto. Aobima mobimba te. Pona ba courage na yaki nango, il faut na silisa e bien. Na opelisa peza na chauffer peza ma ya moto pour ata police ye toke na tribunal. Na linge ko se sauver. Ndeko mwasi ndeko mobali eza déjà conseil na opesa bino balanda mutu ndenge Sylvie alandi nani Davina wana na ndako wana te. Davina azana nani ya kosale mabe bakukanga ete parce que yenda alandi na kati ya ndako. Totala nanu sikoyo idée ya Belleville eza nini na kati ya filme wana lorsque Sylvie alandaki Davina ti na kati ya ndako wana. Alors, na osenga bino le ba abonné à BBC. Famille Libota bokomelanga wana, bokomelanga na commentaire. Na filme otozota la principale azanani. Na sengika bino devoir mo bokomelanga na ba commentaire. Principale azana na filme otozota la couple croisé. Na yebi no famille Libota bozabato amaele. Bokomelanga principale azanani. Nga na otatone. Na oyebate eza Davina. Na yebi nanga déjà principal. Si qu'on a sengi bino famille Libota so ibota penza filme o bokomelanga principal anani. Principal azanani. Na bandoke na bino bongo bokomelanga kombo principal na filme o total la couple croisé. Voilà. Toko tasiko na bien lisolo na memela kibino la grande famille s'il vous plaît, beau aimer beau partager et ça langa vraiment bien makasi. Je crois bon moni déjà bato na signature wana. Ba artiste toujours dans jeka na monde na bango ba olinga ko se respecter te ba soi-disant ce qui ba tonto ya ba kwiti ce qui ba nani toujours yebate. Alors tomoni soi-disant Eric Oyo abimi isusu pona koya ko recadrer ou encore koya ko gangela ou encore koya ko telemela Davina. Ça fait mal. Yango oyo ki na ne bande na lobaki ke non ba biso ba mususu oyo nzamba sunga biso toza na ba nerf solide parce que raisonnement yanga to ya yo to ya ndeko kuna eza ndenge moko te. Mais ça fait très mal ya komona ke no ba panzi sango nde bazo ya ko bebisa makambo sur les réseaux sociaux. Les gens sont plus injustes. Bato baza injuste, bazo se rendre compte te ya kota la source ya likambo. Bandeko, bo réfléchissaka. Likambo o ya Davina. Lorsque bozoya boya koloba keno qui est Davina, Davina n'a pas le droit ya koya ko finga mama Loketo. Davina n'a pas le droit mama Loketo as actrice munene amboka azote misa bendele Davina okoki ko sala bongo te eboye ko finga eto mona batu mususu ya groupe Simba bazotika Davina a touché mama Loketo pona bo malembe. Bozo bakiti na bo vanda pour une fois. Bozo na bakiti bo vanda. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, mutu oyo azana monopole, ya ye ba finge la kaye batu. Donc ye aza intouchable. Dites-nous un peu, lorsque bino ba panzi sangu ou encore bino batu o boyaka ko fingela mama Loketo batu bo s'attendra na nini un jour. Donc pour vous lorsque vous sala ka analyse na bino lorsque bo bimaka bozo ya ko finga batu bozo ya ko finga ba Irsil Pechanga bozo finga ba Poutine oyo ba dinana ba papa elombe ba nini wana bo s'attendra na nini. Donc bino pona bino batika bino kaka na lignée wana bokendaka kaka bokendaka baya ko répliquer te pona mais c'est-à-dire que non nani Davina as adversaire a bien pona maman na bino ah oui qu'on se le dise parce que bokoki Davina te bobandi ko ya ko rappeler batu ke non Davina n'a pas les droits parce que mama Loketo aza actrice moko aza comédienne moko munene na mboka azote le misa bendele ya Congo azote le misa art ya Congo par rapport à quoi? Dites-nous d'abord. C'est qui mama Loketo non to ke nanu bongo?
yaza nani depuis ba théâtre et banda depuis YouTube et banda depuis Belvia fongola chaîne na ba joko tisa irsil kutu fongola mutu aliboso atika ko tsakane ba film te Poutine azwa relève wana e o epesi ba tout posa lelo ba fongola ba chaîne ba na ko tsa ba film to mona place o ba finga papa Elombe te bino bana simba lorsque papa Elombe aza insulté bazo finga papa Elombe matama ba finge mutu ba finge o soit disant bimana Irsila bimana na Poutine bino ba soit disant ba Eric bana simba bobima pona kwa kote de la batwana ya lobi ke no ba simba ba toucher papa na bino pour lelo ba toucher nani mama Loketo boya ko bima mais non il faut arrêter. Mais non, bongo te la grande famille, te. Papa Elombe a finga maka chaque jour. Et to yebite so ke tika ta ba finga ta biloko nzoto. Papa Elombe wana, bo excusenga. Yo soi-disant Eric, obima pona kwa ko défendre papa Elombe, c'est ton père soi-disant yo so ba ni olongwa pe na groupe Simba okome papa maman nani, maman Marie-Hélène. Ni nango ko kangama na groupe Simba na munoko boy. Olongwa déjà, yo za mwana Simba te. Moma babana bazwa ko finga papa Elombe. Bobima pona kwa koloba ke no papa na forma biso. Bobima pona kwa ko défendre koloba ke non, bo toucher papa na te parce que ce que nous sommes aujourd'hui c'est papa Elombe. Bo salango. Pour lelo Davina bima ya ko recadrer, c'est-à-dire Davina bravo. Davina vraiment bravo, c'est-à-dire que nous toucher. Au toucher penza. Mais non, la grande famille, Bolimbi Sanga so ina mati. Moko zo pesa passe, zo pesa na kanda ya façon bazo agir. Pourquoi injustice ya motindo oyo? Irsil pechanga moi na simbate. Poutine de l'écriture moi na simbate. Bobima pona kwa koloba ke non, Poutine azo telemisa nani Aria Congo, azo sa la fierté à Aria Congo. Bobima? Irsil pechanga yekutu tina ba parana ye ba toucha. Poutine ba toucha tina ba parane ba kufa. Moteki kwanga. Babima papa Elombe soit disant abima na Irsil, abima na Poutine. Bobima pour quoi qu'on défendre papa na bino papa Elombe. Pour lelo Davina telema. Mais du moins elle a osé. C'est-à-dire que nous plutôt encourager Davina. Mais il fallait vous taire, il fallait vous vendre à Kolobake. Non. Ce qui Davina comme un niveau haut, c'est parce que trop c'est trop dans Ngambuna biso. C'est-à-dire que non, lorsque vous continuez à faire bouzo bana quoi ko finga batu ba vandi bazo ko répondre binote batu bazo tala bino kaka, bon moni on dirait que non bino de boza fin. Ce que y a Davina ça bino pas si boedeni. Oh bandiko to réfléchir na. To réfléchir. Eric azobima azoya koloba bien groupe Simba boza ndenge nini ezalaka te mwana moko boya muke aya ko manke mama Loketo pona nini boza wapi esala na soni toloba ke no toza bana Simba mais papa na bino Simba ba toucha ye non papa na bino Elombe oya forma bino papa na bino Elombe oya forma soi-disant mama na bino. Mais malangambo mama na bino e wana sinda zo fingisa papa Elombe. Bino famille nani groupe Simba bobima. Tokene na ba Peshalov, tokene na ba put na banani na famille Libota. Banani ba bima pona kwa ko finga papa Elombe. On a beaucoup de respect à papa wana parce que lorsque tozo mona Irsil tozo mona nani belle vie, tozo ba ke no papa Elombe sala musala ya kitoko. Même mutu pe papa Elombe chaka motema penza koloba ke no ezaki mama Loketo to lobango. Aujourd'hui papa Elombe comment ko a vivre na nani wana na donc a se sentir coupable parce que atia misisa na nyonso maele nyonso et pas mama Loketo mais ce qui total sur les réseaux sociaux mutu a sambu ici papa Elombe c'est qui bande ko toza ba yumate sur les réseaux sociaux quand même hein. Toza pe bazo bate to mona nyonso ezoleka ezaka ke no soki moni mutu liboma o boni mutu azo sakana na potopoto pe kokota na potopoto na te parce que yo pe kokoma mutu liboma yango mona ka différence eza
Ce qui tire le bozalaka, bozozwa, bozaka na ba courage na ko bimaka ya ko zwa monopole na ko finga, bo monyo ndire ke no bino nde bokangi réseau na ko finga. Mais bokanisa te ke no boza ba yanke. Bokanisa te ke no boza ba yanke. Menga na kanisa na yeba kite ke non un jour ce qui peut-être maman na bino azu adversaire lokola nege Davina bimi boye. Hein? Au poata zoloba. Audio peze bimi peza zoloba na ko beta boye boye maman na bino boye alobi ango. Na yeba kate ke non un jour ce qui ozala boye boko yoka ngo mutema pasi. Mais il fallait vous attendre aussi à ça, non? Vie à insulte au bino bobimaka nango sur les réseaux sociaux. Il fallait pas se préparer que non un jour quand tu reçois ka mutu moko boya aussi ça biso mayele. La grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Famille Libota, please, beau aimer. Les péchés love, beau aimer. Eric Otango Zobima. Put nani, Belle-Vie Saza Mwana Simba. Combien d'années Belle-Vie Fingami? Irsil Pechanga Oyo. A Fingama, on dirait Likambu. Ce qui ndenge nini na zoe batenzambe kaka nda batela kabango. Nzambe kake tika la taba tie la taba ngo ba poison. Nani abima? Si bazaba na Simba. Nani abima? Po oya ko yebisa bana Simba keno bazolobela nani mama loketo bana Simba bovandi kaka kimia eboe. Mwana Simba o wapi abima aya ko défendre mama na binoana. Bobandi ma boma tondeni. Et ça peut-être que non, et ça qui a une guerre moko loyale. Mais Eric, ce qui est Eric, je sais que non Kolanda. Yaya, kokan omoni eloko sala wana. Ce qu'on zo linga que non, ba lingo ndenge zo linga que non, ba benganga tonto ce qui de tonto de kiwana. Yaya silama. Quand ndenge balobi que non ba yambi mutu moko sage. Toi tu es sage. Tu es vraiment sage. Sagesse, c'est un mot rappel d'intelligence. Hein? Parce que ceux qui ont sage, ils ont qui est mutu moko te ya kobele la ya koloba ke no bana Simba bo bima parce que ba o toucher maman na bino, ba o toucher ndeko na biso, ba o toucher ndeko na biso a groupe Simba. Lorsque ba toucher papa Elombe, ozala wapi, soi-disant sage, ozala wapi. Bo tika ko sala ba loyenge ba intérêt. Botika ko sala ba loyenga ba intérêt. Il y a d'autres personnes total bo toza ba zobate. Banda na source. Soko za sage banda na source ko banda na mukila te. Banda na mutu comprendre likam. Ndo lobela batu ke no boye de to comprendre que no tu es sage. Ou encore na moya ngo ya sage na boye bi ko définir en côté. Sortie médiatique non no ko loba biloko lobia no est-ce que tu es sage? Tu es sage. Laisse-moi te rappeler que notre papa Elombe, il a été insulté ici. Et puis, il a insulté Boutou Lokolo Amoy. Ici, le péchanga, moi na Simba. Belle-Vie, moi na Simba. Chose grave. Tiba Loba, papa Elombe, abimana ici, abimana na Belle-Vie. Je m'excuse pour les termes. Bino, soi-disant, na Simba, soi-disant, yo Eric Obima. Obima te. Maintenant, pourquoi bon, on a quoi embriller communauté, boy? Mais non. Sans nabino qui intérêt au beau look la wana yango eza yango te. So vous avez besoin ba bengo tonto de tonto wana sala ngo kitoko. Sagesse ni yango ngana yo ki sagesse moko wana te. Koloba mingi ndo bengi yango sagesse. Koloba mingi ndo bengi yango sagesse. Yango na to ko na l'église comme ebele ya mutuka ko solo ba mingi oyo lo ba kaka mingi lo bina fongo l'église. Bobomi batu na bo baby si ba famille ya batu. Quand nous sommes dit que non na za sage boye so batu ba sepe ndenge na sagesse nini. Et bambi on a c'est parce qu'on a besoin ba bengo tonto so ki de nini. Mais ce qu'on a besoin intérêt kende nango kitoko et ça lo bien. Kota la lelote ta la lobby. C'est-à-dire que nos adversaires y a bien. Oh, il fallait agresser encore maman na bino. Il fallait qu'un artiste et comédien. Et puis, il y a maman na bino bien.
Ce qui peut Davina a débordé pour toucher nani maman na bino soit disant que non artiste munene artiste oya bima na e kala son ezalaka penza te lelo YouTube oye siko na YouTube ezne ko bebisa nani image na ye bino bokanisi ndenge bato balandaka biso boye ba papa ba maman mususu bazalaka wana ka ba otala na regret. Parce que baza bato moko te ya kobenga ya ko intervenir ya koloba tozo ba appel na privé ozo sentir que no bato baza na mutema pasi wana ya koloba que non si la ye ko bebisa musala si la ye ko détruire ba comédien soki bino bokoya koloba que no biso pe tokoya ko renverser oyo bino bozo ya koloba tozongisa mayede na bino tozongisa na conscience na bino. Qui est si là na monde na bino artiste na monde na bino ya comédie qui est si là aza nani batanga balipa tio basala ba succès ya mafinga te ba ese ata ba Irsil Pechanga o ba fi ya disque tongo azwa succès na na mafinga acha batu ba fingela mais non qu'on fasse aussi la part des choses. Poutine oyo Belvia fongoli chaîne na ya bandi okotisa ba film azokotisa ba film bandeko non to zonga batu tango Belvia banda okotisa ba film na ye Belvie télévision Belvie télévision Belvie télévision mama loketo azaki sima ya Belvie azo tourner na kati ya Belvie télévision toyoka bafinga papa elombe ta c'est juste ka tango afongoli chaîne na ye nde ba mafingo ebandi Irsil Pechanga soit disant succès sili yo obima ki aoyaki ko nani ko koloba babilo moko buzoba na komba Irsil dernièrement batuni yo oh na lobaki na ngabongo te na tiki bango ka bongo oh na komi agressé c'est quoi là la grande famille bo emi na bo partager je suis kanda moko pardon abimi pe bien azoloba groupe Simba bofiki bongo ndenge nini muto abanda ko kotisa ba film muto azosala fierté c'est belle vie muto azosala fierté na bino so to bike no muto azokoma ba film to tchana nani Irsil Pechanga à part parce que ye azo tourner na ba chaîne na ba tout pas ba PC caché na ye arrêtez na nous kokotisa ba film to ba siko que non un des 4 matin Irsil Pechanga pe abandi kokotisa ba film na chaîne ya nani ya na chaîne ya YouTube et souka koboni quelque part peut lo baka pe Irsil Pechanga za mutema mabete po maman na bino loketo ya vivra na ki mutema mabe azotala donke na nkune pas dinana a donke pas nani et pas belle vie. Ce qui Irsil Pechanga pas aki film moko boyeke no ya buke o chebo nga pe na che bele ye pa za na chaîne na ya che pe ba film na toke pa itozonga c'est parce que za muto ba ben wana te bazo bengena ba film mususu ba PC caché na a jouer boye bisanga ke no soki siko na minute o belle vie nani Irsil pa bana yo kokotisa ba film na kati ya chaîne na to nga to suka ndenge nini awa sur les réseaux sociaux mais par là moko peto félicita kande quoi asa mutema mabete poto yebi sur les réseaux sociaux ou encore na ba chaîne ya ba comédien no asa mutema mabe eza mama oyo o mama loketo mutema mabe na tina quartier kuna to yebi to bando bimisa ba secrété ba o ba kolina mama loketo ba obengawa ba obenga mais biso toza bongo te ya ba agitation toza bongo te lorsque tozolo babo yo kaka Eric yoko ya ko benga ba nani yango ba ya ko telemela Davina po ba a toucher nani a toucher sila ba finga papa na we lombia ba finga ke butu lokola moi na to pemi au moins kala mingi ta papa elomba ko mata sous miniature. Là peut-être na ko féliciter soko ko bima pona ko défendre que no botika papa na nga Irsil Pechanga déjà au lingela est déjà boule to tchalon Irsil Pechanga pour panzi belle vie aux un problème na belle vie va finga ke butu lokola moi belle vie ça la fierté à arte
Muto asilisa mabanga na kati ya théâtre eza belle vie. Oh. La grande famille, bolimbi sanga tellement Nathalie Boye na lobi oh, il faut qu'on intervenir. Il faut vraiment intervenir. Parce que injustice au tolingi en côté, il faut te dénoncer injustice au yo. Terre combien, comédien combien, fingami na sima ya mama loketo. Awa tozo mona. Masasi a fingami. Papa kutu toke na tozo ngana no ataka kana no pas pasteur nani pasteur de la foi. Naza na respect belé na pasteur wana. Naza na respect belé na pasteur wana. Mais aujourd'hui il a dit quoi? Atika a joué na mona ke na pas nani et pas tonton O. Mais et pas belle vie à ko jouer te et pas maman loketo pas ko jouer te. Mais après wana, il a été aussi insulté hein. Ata o ya gabi o ya bimi o ya gabi o lobi alika ki ya gabi pa il fallait pas bien ça va ton église a clasher ka pepa et pour na pasteur nani de la foi ya gabi o et le pasteur de la foi ça là il a été encore insulté na bato maman loketo. Est-ce que vous se rendra qui compte te akoloba kenon o ya za pasteur aza homme de Dieu? Paul lelo mutu moko abima aya penza face to face na mama na bino bo banda ko yako belela famille nani groupe Simba bobima tala nyani fierté nini bino bolingi autorité moko abima penza asala penza ata audio aloba kenon mama loketo encore si la toza dessus na comportement non c'est toi vraiment no yena ba insulte. Boye bakeno bazana sima ba caméra batalaka ba autorité belé batalaka belle vie batalaka batali pe ba to batalaka ba to yebi tous sans ignorer que non na ma finga sur les réseaux sociaux. Alors il faut qu'on arrête na eloko wana ceux qui bomoni pesa que non c'est Davina bisou kamata bisou et sikoza. Kamata vraiment bisou et sikoza, c'est-à-dire que non, tu as tapé fort. Tu as tapé fort. Oh, bah, y'a belle la groupe Simba bobima e ba toucher mutuna biso. Papa na bino elombe ba toucher e bobima. Irsil pechanga mwana Simba ba finga e. Bobima. Poutine bobima. Faut arrêter hein. Ce qui est qui est Davina. Et loko ce qui est bimi lobi hawa. Davina zana aza même pas na cheville. Bino nana ipsi bino keno Davina zana chevité. Davina a yebi ko jouer hein. Et puis boye ba keno ce qui ba koloba keno ba zwata 15 ou bien 20 artistes et comédiens ya koloba keno ba keno ko défendre Davina ozanga la katité. Wana bo chango na mitu na bino. Attention, que nous avons la conférence de presse. Davina ko défendre. Davina a joué très bien. Davina a incarné le rôle union sur le pesa. Mais abino maman zaka côté kuluna. Côté brutalité. Ce qui maman abino soit disant. Davina lelo a yé ko manquer respect. C'est-à-dire quelque part, il y a beta qui m'a bé. Pour les cas, il y a manqué, il y a respect. Ce qui est, il y a se respecter. Bon, la grande famille, bon, comme il y a sur les commentaires. Davina bandi liboma. Davina bandi liboma, te. Davina, ça là qui sorti médiatique, qui était bandi, kaka balamoko, bandi, ko finga mutu. Non! Krika ya la patrona, na likambo salaire, bokoka ki angote. Na likambo salaire, bokoka ki angote. Ndenge bokoka na bino ko sila mate, bo pelisa ba caméra, bo banda mwana bato. Ndeko na likambo ebanda kite. Siko bokyo ça la part des choses te ya koloba keno likambo ngwe banda ata na tribunal ngo soki bokeye ba ko tuna bino ebanda ki ndenge nini.
ke oye kaka na katikati ya ko ba groupe Simba bobima batouche nani batouche papa na bino bima bomoni ke no ki sagesse sango bozolo baboza nango te Papa Elombe oh peut-être lelo ce qui likambo ya ba artiste yenda ke na ko se présenter kuna na gouvernement et pour la ko intervenir makambo ba artiste comédien afingama e moko tandinga lataka ba veste wana azokene na milieu ya ba konzi tamso alata soni wana ya koloba na silama de ba silisanga na réseaux sociaux pour na mwana nani mama loketo mais courage kaka kei wana bomona te Papa Elombe wana da ba matanga na ba makambembele il faut ka yenda ke ne ko beta kokokote. Est-ce que vous se rendra compte na musala sala ka part nanu qui artiste comédien à part qui président. Ba problème okuta na kanango bino ba artiste muto ke na ko beta kokokoko kuna ezarana. Pona ko luka aide pona ko luka boyeza Papa Elombe. Famille dibota nani aya ko finga Papa Elombe a. Soki bino te bato maboma o. Bato ba kwiti bino lelo peut-être ceux qui artiste moko boype akutani na ngambo place il faut que ne ko beta kokoko ko luka aide Papa Elombe des fois kende siko dites-moi ce Papa Elombe tali artiste oya mankabo ya salanga boya sabu bato ba ko yebe loko wana te ba ko loba mbala moko ba ko justifier ye mais batou oh il fallait bino soit disant yo Eric il fallait bima oh ya ko défendre ya ko loba ke non ba o toucher papa na biso c'est et ba o toucher nani président na biso et ça ya papa Elombe et non pas nani mama loketo oh ye abandi musala na ye na YouTube na mafinga ye succès na ye azo ba o fingele batou pona succès na ye vanda ya toza awa toza ka awa na se amoy tout ce pays ici bas à ko se retrouver au monika ndenge wana vanda no zo wele tonton de ba fioto kaka yo susu ko zonga susu ko kolobela e mabe soki Davina aye a manquer ya na maman na bino eza na ba sens ebele o bino boko bima bo sa ba sortie médiatique pour na ko recadrer nani Davina bino bon lo ba keno Davina zo répondre ba abonné azo répondre ba abonné so disa ba abonné nda zo répondre est-ce que ya ebi ba abonné ayebi ba abonné te ya ebi ne maman bino te si ko yako yako répondre ba abonné ndeni il faut attaquer ne maman na bino po bino boza ba mbwa na ye parce que bino pona ko réfléchir ya ko koma na niveau na ya ko loba ke non Davina ko bima boya bimi eza pona biso ba insiste na biso eleki ye moko alobi bokanisaka bato nyonso bazaka ndenge moko non ye penza bokomi likolo ya mai soki bosala ba sortie médiatique obanda ok na yo muto ozoke koyamba bato soit disant tala mwana oyo Davina abimi boye toyebi ke no yo ozosala analyse na yo ozotala o mbongo ekokota na kati ya chaîne na yo o support ozo support ozo soutenir nani na yo te o soutenir nani c'est qui star na yo te vie à sortie médiatique ya nani vie ya nani ya ba nani ya ba propos ya Davina soki nga na place na bino na osala même pas analyse mais lokola bino bozotala intérêt na bino tchoke kota bo bima na image ya koloba ke no bozo soutenir yete pour ceux pour wana ko soutenir yete ko soutenir ye okoloba pe ba makambo ozoloba na te o abota kate yondo finge mbala moko na abota kate pour ceux qui nganga na koloba ngote soki nga yo na place na koloba kutu ba propos wana nyonso aloba kite nzambe na obela franchement la grande famille beau aimer beau partager c'était juste il y a que Eric Abimi aye ko beta kelele kuna groupe Simba boza wapi ba toucher maman na biso ba toucher ndeko na biso ya famille ya nani ya Simba ya groupe Simba bobima mwana oyo Davina o aze loko te liboso anini siko yondo moni peut-être Davina ze loko te mais Davina ze loko po maman na bino ko akita abamba na tina niveau Davina c'est-à-dire que no Davina za loko
Ah oui. Pour maman na bino, abamana tina niveau ya Davina, c'est-à-dire Davina Aza et Loko. Pour votre information. Moi noyo. Pour maman na bino kitaki tina niveau à moi noyo. Vous allez bien ko. Vous allez analyse na bino bien ko. Ce qui nga na place na bino. Kezaki peut-être que non. Ba fingi nani naza na manière oyo naza na sens o na koya ko sala lango analyse tant que na protéger star na nga pe dans le bon sens. Il faut dans nous un cause à la vraie, boza vérité na star na bino wana. Et lobi atal ba Davina bande lâche bino tout na ba communicateur na ye bino tout na ye star na bino tout. Si qu'on soit disant président na bino wana. Donc bozanga pe conseiller, bozaka na président. Bozana conseillé pour façon bosala ka ba pitopale na réseaux sociaux. C'est grave. C'est grave. La grande famille, bo aimer bo partager. Na komi ko chité na tika na nga na 2 minutes nanga. Alors, c'est-à-dire que non, Davina a adversaire à bien. Ce qui faut continuer et continuer. Davina, bombarder. Bombarder. C'est-à-dire que non, tu es mieux placé. Tu es vraiment mieux placé. Davina, tu es mieux placé, maman. Oumela. Oumela. Oumela, 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 oumela. Irsil péché nga fingama awa. Bobima pona koloba keno boya ko bo protéger de nani ser na bino ya groupe Simba. Belle vie memema. Koza la gaillard 0 eza passi. Koza vraiment gaillard 0 eza passi. Voilà la grande famille na komi na suka analyse nanga. Je crois Molandi analyse nanga ce na beti sibino mabaku bolimbisa parce que bomoni parfois on va toujours que non congolais a un problème ou quoi réflexion à raisonnement congolais faut mutum so ya ko réfléchir na place na ye avant d'y na kiti bien amoni pensa que non des sages Salomon kakat wele la na okuna babengo soki tonto de quoi là-bas. Et s'il et bozo soutenir star nabino dans le bon sens te. Boza vérité. Voilà, la grande famille Libota Lobby toza na filmé na biso ya couple croisé. Total à 11e épisode Lobby, je crois na otaki déjà ko lobby la yango. Et ba couple mi balé wana ya Dacosta na ya Vini. Oya zongeli mwasi na ye o pe azongeli mwasi na ye to welisa lisusu lobi kotala basor na bango ekozala ndenge nini mama ani kuna akei Aziza pe kuna akei Davina pe kuna na bandi ya décor esuka koboni e tozala wana ebele. Je vous aime bien la grande famille bo matsa ba vie na film na biso tozotala. Alors ba bisous, bonsoir. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.